ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Amis internautes, merci de vous savoir exagérément nombreux branchés dans votre site les www.congomillenium.com. Oui, voilà, Congo Millennium vous présente son nouveau numéro de Millennium Star Millennium, votre émission qui vous présente toutes les stars congolaises, africaines et pourquoi pas le star du monde. Aujourd'hui, je suis en face d'une star, une star qui a fait un nom, une star qui a fait une histoire. Et je sais que ce n'est pas une star à présenter, mais comme l'exige ce métier, je m'irai qu'elle se présente pour vous découvrir encore de nouveau. Bonjour Ania. Bonjour. Balandia Congo Millennium, surtout Ming na Mikila Poto, c'est pili les sous pour découvrir eux ainsi que mais cette fois-ci, tu vas découvrir une nouvelle Ania. Et c'est dit à quoi ces grands changements? Merci Naroyambangai. Anya Oboyebaki Anya Star Seigneur. Lelo nazali so bakombo wana te nakomi Anya Danse. Na memeli bango image ya sika, couleur ya sika na mboka pe na mikili nyonso tu ya école de danse. Po moni awa biso na kin ba école de danse penze ezalaka te. Mais soko ke na poto ba mwana tazotanga taza na université mais asalaka cours à danse mais azotanga azokende ba classe mais azosala pe cours à danse mais awa biso tozalaka nango te yango lelo na memeli bango yango. Une innovation signée Ania, toyebaki d'habitude ba danseuse to ba danseur na Kinshasa précisément zalaka petite mo na palin abina na bien mon en tout cas bien les petites aux danseuses neti Ania yo bima na école nini nga bima na école te na bima na vivre la musique na groupe na orchestre net ba groupe nyo surtout ya ba orchestre on a lekaki. Mais Ania bimi na école te et Ania directement danseuse et puis Ania a épaté a marqué époque na et zalaki du ya nini kaka po musée misana ko fula ento Ania zalaka mutu makasi Ania bima kaka bimi pe kaka lelo Ania pe a sali école Ania on ne donne que ce qu'on a Ania zana nini po pesa nini ezalaki nanu bolingo onga na zalaki nango na métier onga na kotaki na lingaki ko comprendre bolingo wana et puis na don oyo nzamba tana kati nanga et puis na bolingo pe ya bato ona kutaki na orchestre ba président ona kutaki place na kendaki na musala oyo na yebaki nde sala kelelo na zala Ania tubeta lisolongo pena normal pour Kinshasa ba bina bango ba danseuse nga mwana nga jamais koko ma danseuse si aba danseuse ba plainte wana ba chelo wana et surtout sous papa wemba bimsara ba formule belé nyonyo adunda nyoso ba ili sous fioti suka nango bana malongi mutu tuta ngozoka na ba kombo wana e ba ba danseuse mama na coiffure danseuse mama na tatou et nyoso wana epesa image moko ba danseuse égale plainte danseuse égale chel et danseuse tia mutu bakata et aujourd'hui Ania se donne l'élix ya ko banda ko former ba danseuse tozonga non ancienne conception ya former ba plainte na conception ya Kinshasa kala et le bilan nini ngana kolo bandenge bato balobaka o ba danseuse ba chel na ebite ponga na mona kichela ngote ponga mo na sala pe kichela ngote na musique yango na kotaka donc o balobaka ba danseuse ba chel eza bongo te na oyebisa bango kaka eza bongo te moni eloko oyo oza na kati te mwa oyeba ndenge ezalaka eza te
donc misusu ntango mosusu soki basalakaki ndumba na le passé ou bien basere na biso balekaka nga nayebi te nazalaka te ou bien même na oyo na temps na biso oyo biso tobandaka kobina nazalaka te donc nakoloba te ke baza batiele ou bien bazalaka batiele mpo ngai nayebi te nalandaka moto simasima te nayeba vini nasalaka après ki danseuse nakoyebisa bango kaka non badanseuse baza batiele te na memeli bino école de danse soki bolobaka badanseuse baza batiele mais eloko yango mpona kosilisa kitiele yango te tobete lisolo malamu Ania ozalaki danseuse osali carrière ya molai mpe carrière oyo bato baapresiaki na kati ya carrière na yo ya kidanseuse nini marka yo makambo ebele barelation nazwa mosala ndenge na travaille na baorchestre nyonso to ba 1+ oyo babakisa epa na nga oyo nga mpe nabakisa na baorchestre na bango epuis koyeba lisusu ndenge nayebi ti lelo nasala Ania danse eza donc baexpérience wana nazwa na bisika nyonso to wana Ania généralement na Kinshasa ekomi nango ndenge wana lelo danseuse lobi alongwe na ye akomi koyemba maningano mingi azalaki kobina nzoka azalaki kokanakana na ye mutu moko boye une fois kaka longo orchestre wana basokomona bango koyemba bakona bamusicien parce que bafandaki mingi pembe na baleader. Ania n'a pas choisi de chanter juste parce que Ania aza na mongongo ya kopola topo Ania moninga kuna eza glissante esika nani baza vraiment na kotia mutu te mutu aza na don na ye oyo nzambe apesaki na mokili donc nakoloba te ke naza danseuse nakende kokoma maçon mpo aza mosala na ngai te natangela yango te naza mpe na don nango te donc koyemba eza te ke nayebi koyemba te obie naza na voi ya kobeba te me nga na poni na ngai kaka nzela na ngai ya kidanse mpo eza nde eloko oyo nalingaka mingi koyemba mpe koya nango mpo na nini te un jour peut boyoka Ania yembi mais nazana na danse koza ona Ania généralement ce qui est connu batamali babi la danse c'est une expression universelle. La danse c'est un langage universel. Ania se sentaka ndenge nini soka zobina soko sana kata danse esprit état d'esprit ne sala ndenge nini ce nazobina na se sentara tellement na se sentara bien moko makasi na se sentara naza na esengo na se sentara naza na plaisir donc na se surtout ce nazobina bien namona neti loko moko boye donc neti loko moko boye ozoyeba ndenge ya koexplike yango te namona vraiment eza bacouleur mo namonaka donc eza neti so nake na baexposition ya baartiste peintre moko nakendaka première fois na exposition namonaka tableau moko oyebi kelekela yanga couleur wana kana donc nazomituna komo moto kosala eloko bien boye mpenza eloko bien kitoko boye eza ndenge mona danse so naobina ndenge na se sentaka Ania Lelo Sali école ya danse. Moi je pense que c'est un nouveau vent et une nouvelle philosophie. Il y a Kota Lissabatu que oui, la danse, s'il faut qu'on se le dise, oui, c'est tout d'abord un art. Ils apprennent la danse au lobby bazo bima artiste à si gradué mais la chorégraphie peut-être Ania mais au moins na ba imaginer bandeko bazo tala je sais que bazo balancer les biso ba imaginer bana bazo ça la chorégraphie tout ça Ania pourquoi choix mingi ya bana miki c'est juste parce que bazana no ba innocente et facilement ko escroquer bango to kimino ba mikolo po exigence c'est le kiming po yo po zala ki danser za mukolo ou exigeara trop. Non, awa na ponika bana mike te za école de danse. Tozo yamba nyonso tu, tozo yamba bana mike ba jeune fille, ba sœur, ba tantine, ba mère pe tozo yamba bango. Donc to poni agité unité. Tozo la ba âge nyonso tu baza wana. Donc et puis soit na poni même na bana mikene za pona exploiter bango te. Soit na sali Ania danse école de danse pour na longola côté kandenge zalaki ko exploiter bana batu ndenge koma kezaki lisu kitoko te. Leader on bakangi ba danser za kangeli bango pina kangeli bango tina suka vraiment ko ba borna ye et avo solisa ye faut solisa nanu. Kasi yango ngana ene école opona kosilisa makambo wana. Au mon école oyo bomona ka lelo ndenge za bote po eza na bandeli toyebi ke kokende musika pona yebi to na yebi eloko ona zo sala
pe couleur onga na ngina mema na yebi pourquoi pona uti na ba orchestre belé na travailler pe na ba orchestre belé même na ba orchestre on a travaillé teto yo karape ma solo donc na memi couleur o école de danse image o ya sika pour échanger makambo nyonso tu wana ko kangela bana bato elongwa ko exploiter bana bato elongwa ko teka bana bato elongwa baza basi baza ba maman baza bandeko na biso baza bandeko na bango un jour bakobalaka un jour bakozana ba foyer na ba famille na bango donc soka memaki atambolaki mabe na bo jeunesse bien esika azalaki donc ekolandaka eti na libala na ye ekolandaka eti na kobota na ye na bana na ye donc yango il faut kopesa bango respect kopesa bango valeur oyo balongolaki kozongisa yango po baza ba maman baza basi anya koyoka yo koloba je sens un désir résultat na kati ya motema na yo c'est comme si tu regrettes quelque chose. Juste, c'est logiquement parlant, koyoka yo, expression faciale et tout ça, tu regrettes quelque chose, nakata mute manayo. On a des films au boya makasi, je ne sais pas, c'est dit à quoi. Est-ce que Anya a zappé qu'on pensait que ça la partenariat avec les grandes écoles de danse Yamonde et pourquoi pas partenariat avec les grands enseignants de la danse comme ça ici na Congo et Ming Bazan Institut National des Arts. Oui, pourquoi pas. Nazolo bango na pas cité parce que naebi ba place na uti ndenge to travailler ka biso ba danseuse biso ba fille au moins na musala on a ba milliers auto zalaka to lobite ke ba président na biso bazala mete mama be ou ba exploiter ka biso te mais na milliers auto to zalaka ya musique et ça tellement milliers mo ça très compliqué. Donc ce que vous en expliquez, ce que vous jouez, éducation ya bien té na baboti na yo, donc oko sombrier, oko kota na ndela mabe, oko kipe ko kufa na ajamuke. Donc il faut aller l'esprit. Donc tu as créé loko na ebi keroke de musika, toko sala ba mélange ya ba couleur nyo surtout, toko associer pe ba école de danse mususu o na ba beaux-arts na ba place mususu ba ina, toko associer pe ba professeur na bango, pourquoi pe ko sala mélange toke pe kuna totali bango ndenge ba travaillaka, bango pe ba ye échange wana pona nini te toko sala ngonyo surtout pour biso to na besoin loko ekende liboso kolongo la image ya ba danseuse oyo bato ba yeba ke kezalaki mabe ba ndumba ba film ko ya niveau ya C ezala lisusu bongo te donc danseuse aza mutu lokola mutu nyonso tout aza mwasi aza maman il faut qu'on respecte ye ko pesa ye valeur nanu ya kibo mwasi ezate po azobina atiki likolo libanda ke lobi aza ndumba obi aza moumbu na yo o exploiter o utiliser na ba ndenge nyonso tout yo sepeli ko utiliser non kasi anya tobe tele selon po sito moni na biso bana kini pe bana mikili se ba comprendre na bango anya moni ke terrain ngoza glissant terrain ngoza mama na mobulu babalu babankoi banani bazana kata terrain ngo anya abendi beni pembeni na ye papa griffe juste pas obanga ne bitumbango abete jo fazalaka descenda ba descenda okimaki nani yango zwikaka image te peni na yo ya papa griffe nini kaka na ibite anya zo kangisango na danse na sape to nini. Non, Papa Griff a grand frère, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Naza na ba considération belé pour naie et puis il peut respecter naza ba considération belé pour nanga alinga ngana no mingi azana no fani nanga alinga eloko ona sala pe ona zo sala lelo azo soutenir ngai na projet nanga ya Anya Danse il peut apesa kinga ba aider apesa kinga ba conseil habiter petit sœur ko la boité yoza kombo au travail pe mingi au travail mingo yebi musala na yo okoyeko aider pe ba fi wana ba kende liboso to me ka kozongisa bango na nzela ba o batengamaki to pesa bango bonne conduite to lakisa bango nzela ya bien o bakoyeko zwa mbongo o bakoyepe ko liesa bandeko na bango to bana na bango mais avec respect na nzela ya malamu sonke asala kindumba sonke apesa mutu moko boye mutu moko akabela ye po na échange eloko moko ya nzoto na ye oui yango nde eza mabe o tozoninga ekima o tozoninga elongwa na bafi. Il y a une question de curiosité. Anya Danse, oui, une école de danse, mais eza Asbel to c'est vraiment une entreprise de Sarle. Eza entreprise oui parce que tozana na ba salaire tozana na bato bazo travailler na biso tozana na bureau tozana manager
yende muta signera ba contrat yende muta landela nyonso pesa financièrement toza na bureau penza complet nyonso eza kaka que Anya Danse yemokono toza na ba maître chorégraphe oyo pe misusu bazo aider biso na ba chorégraphie bazo aider biso na makambo ebele misusu po mosapi moko esikola kelongite soki na lobi kaka lelo ka ezalaka lokola eza Anya Danse na kende nango kaka ngamo na okokate na okatana na okende liboso te en plus naza mwasi naza maman et senga toujours moi mutu moko azala pembeni oyo akoki soutenir yo ba place mususu oyo tokobeta ba porte mutu mususu akomona ke mwasi fille moko boye namonaka na tele nasepelaka na ye bon aye kosenga nga aide ntango yo ekosenga aide olie ya aide oka na place ya aide kaka ote na oyo opesanga nga mpe napesa yo mabende oyo tozokima yango wana yango nalobaki te nakozala nga moko te manager na nga aza wana aza na batashe na ye oyo ye azojoue nga naza wana mpo nasala mosala oyo ya danse donc mosusu oyo etikali papa griffe azali manager et puis bureau mpe ezali bureau mobile ça. Ok Anya, ça c'est vraiment quelque chose à louer. Anya Danse ne veut pas agir comme d'autres personnes. Yemoro patron, Yemoro boy, Yemoro vraiment sur l'équipe en a été éloqué au Salimate. Anya, voilà, le monde entier te regarde. On applaudit beaucoup cette initiative. Anya avait révalorisé la femme qui a perdu sa valeur. Rien que parce qu'elle avait choisi la danse comme étant un art. Anya, le monde te regarde. Un message. Dans le monde, un message. Il n'a pas tout soutenir les gens qui ont des moyens prêts à soutenir deux personnes ayant des belles initiatives. Anya, quel message yokopé ça dans le monde entier et surtout pour les personnes qui te regardent on dirait plutôt ya Congo Millennium. Ba maman, ba papa, ba ndeko na ngai, ba yaya, ba leki na rosenga na bino ka bo soutenir vraiment ngai na eloko oyo na sali na école oyo Anya Danse eza école de danse eza école ya mannequinat école ya ba hôtesse ya ba danseuse ya ba majorette eza pona kozongisa respect na bomwasi eza pona kosunga bandeko na biso mususu baza na bana baza na moyen ya kozwa so ya bana na bango te il faut baleka ta mususu mobali abimana ye po apesa ye mbongo alesa mwana asunga famille ou bien atia plante na mutu eza vraiment eloko apasi mingi il faut kopesa mwasi valeur ayeba ke non na musala onga nazosala na kolia nango kosombela plante pe kolata nango pe kofuta ndako nango pona ndenge nga nazosala lelo sans que na leka na nzela ya mobali sans que na leka na nzela ya komandi na nzela na balabala tomona ki ba maman mususu na bagoma bana bazalaki violé ba maman bazalaki violé donc eloko oyo eza pona respect ya bomwasi pe ya bomama na sengi mingi bo soutenir ngai na école de danse oyo bo soutenir ngai Anya Danse na couleur oyo na memeli bino financièrement physiquement na ba conseil na bino rosala biso bien na ba idée na bino pe rosala biso bien oyo pe baza na besoin bandeko na bango babina babanga te awa na école de danse Anya Danse tozo ko encadrer na ba ndenge nyonso tu tozo lakisa mwasi ndenge nini akoki ko se valoriser po mobali asakana na ete po mutu asakana na ete po na sardine po na lipa azangaki sardine ezala te ndenge nini bakoki ko se comporter ndenge nini bakoki kolata ndenge nini bakoki kozala na société na ba famille na ba relation na bango na sengi soutien na bino bo soutenir ngane eloko oyo adresse tozana Oshwe 46 chez Philo na EKM sur Kasavu Bugambela Oshwe 46 et pas Philo na EKM sur Oshwe na Gambela numéro de téléphone oui numéro de téléphone est à 081 90 70 290 081 90 70 290 toza awa chaque mercredi jeudi na 10h jusqu'à 18h mais tozana na ba jour mususu autre robakisa pour vraiment tozana besoin de travail et kuba et vanda et puis tokende na ba spectacle na ba sortir ozala kala mingi te boromona to représenter bino bana o nyonso to ya basi to yambi lelo
sorti wana ezaka ezakala mingi te manager nanga akopesa bino programme oyo etikali nyonso tu. Ok, nous vous promettons bandeko balandi ya mikili tozongelaka lisusu papa griffe po yende aza pe awa tobenga beaucoup ya likambo parce que c'est papa griffe yende aza ko manager, c'est lui le manager de l'entreprise Anya Danse. S'il faut qu'on se le dise, oui, c'est une initiative à louer. Pourquoi? Anya Danse, oui. Jadis, elle était danseuse. Elle a fait une histoire, elle a fait une carrière. Et Lelo, Anya a se retrouvé dans cette entreprise, non seulement seule, mais à Sangisi Batebele. Elle a pensé, il y a ça, batette bien faite, batette qui réfléchissait. Moi, je pense que ça, c'est pour donner l'image, soigner plutôt l'image de marque de la fille congolaise en général. Et pourquoi pas de la fille quinoise? Jadis, c'est parler d'une danseuse, Azalaki pute, Namakani Sabatou, danseuse plainte, danseuse de Tchel, danseuse Yakazwa Kumbela, c'est-à-dire Yoka Rasuli Saye. Or, la danseuse est avant tout une femme. La danse est avant tout un art et un métier. Ndinga journaliste, ndinga bandekopé baza ba danseuse, nous leur devons beaucoup de respect. Anya va clôturer mot de la fin par rapport à élément oyo. Mot de la fin nangai na pesi merci na bana poto bana nyosto bazali ko soutenir projet oyo Anya Danse et puis ko soutenir ngai ba o bazali ko benga nga pona ko féliciter ngai merci na bino na pesi message nangai pa maman Olive à soutenir école de danse oyo Anya Danse à soutenir yango po moi si azonga na valeur po babanda lisuko respecter ba danseuse po bana oyo lelo to yambi oyo pe batenga maki bazonga na nzela. Première dame maman Olive message nanga na pesi na yo za maman ba maman oyo nyonso tu bazana biso awa baza penza na besoin ya soutien na yo pour un jour. Danseuse abenga malisusu ndumba te, danseuse abenga malisusu mandiante te, abenga malisusu plainte te ndenge tozoyoka kana mato ya batu te. Et si là et puis tu retravailler pe na ba groupe et ça ka tendenge tozo sala boye non o tozo sala les écoles de danse ba groupe ceux qui bazana besoin ba clip bazana besoin ba concert bazana na ba voyage toza disponible pour na bango to sala contrat to signer contrat ba maman na biso to sangisi nombre o ba kozana na bango besoin ba kozala wana pour na ko travailler na bango même ba maman o bandeko o bazana ba fête ya ba mariage ya ba manifestation ya ba fête nyonso tu bozana ngo besoin donc toza disponible pour na ko servir bino bana poto bana ngola didi kinwani bolder kuyena na sengi na bino chacho mbala bana nyonso tu bandeko nyonso tu na ba ona tangi kombo te oyo ayoki motema mawa oyo ayo azana motema bolingo ya ko soutenir eloko oyo vraiment bota maboko école oyo kende liboso esunga pe bandeko na biso bandeko mususu bazana banzela bandeko mususu ba uti braza ebele babwaki batiki bango awa misale ezate donc vie eza malamu te oyo kosunga bango po bakende na nzela kindumba te na nzela ya mabete. Merci beaucoup Anya, ce que nous avons loué dans cette initiative c'est juste parce que Anya ne se limite pas dans cette grande salle. Anya ne se limite pas seulement aux filles ou aux femmes qui sont dans leur famille sous les toits familiales, mais aussi Anya élargit son projet et elle va plus loin parce que dans Katia projet Anya, elle a aussi pensé aux enfants de la rue. Ming Bazana Balabala, c'est juste parce qu'elles n'ont pas de métier, elles ne savent pas où aller chercher le pain. Mais Anya est allée plus loin. Bien que c'est une entreprise, mais elle associe les enfants de la rue, surtout les filles qui traînent dans nos ronds-points. Au lieu de au petit petit, on a 500 fois les cassopo. Non. Encourageons Anya, les cassopo mabé parce que Soukanango pe katimini pouf maladie ne saka makambo. Soutenir Anya les cassopo et koufa et banabaya ko yekola musala bazala basilo. Osalite ba mécène nyonso tu ba chetemba kaembe la futi la liebo na pesi pe message na ya soutenir biso na nan lisusu na Serge kaembe déjà abengisaki biso na fiette tozalaki wana na ba fille nyonso tu tozalaki abengisaki biso apesaki biso ba invitation ya 3 jours nyonso tu ba soutenir biso na ba papa na biso ya Braza Beethoven
Beethoven Germaine na Braza na sengi pe ba soutien na ye ba soutenir biso na ministère na biso ya culture et art ba soutenir eloko oyo. Pourquoi pas ministère en genre? Oui, pour na nini te papa, pour na nini pete na ba papa la biso ba ministre nyonso tout ya ba PDG bango nyonso tout ba tia loboko na eloko oyo po ba fi batika ko telengana pamba. En tout cas balobi le seul moyen ya ko lutter contre les kasopo olibo la naraba na ba minduki na bino ibo marabandiki wana te botika baza kimia bo soutenir Anya Dance bo pesa ba moyen bo mona ba petite location les kasopo ba kokauka na bango paka jumego kauka nango fulu na banda leko kauka nango parce que bazanga ki boulot bazino bango boulot na ke bele bazolanda yo maman Olive elle est là et surtout que c'est de neta elle a encore mis en œuvre un grand projet pour soutenir la jeune fille quinoise en particulier et congolaise en général. Maman Olive ayoki mbila na yo akoleka vraiment akotia maboko na ye nasaki pour nous soutenir la grande initiative provenant d'une fille plein des idées, plein de créativité. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Oui, vous avez aimé cette émission. De très grand merci à celui qu'on appelle l'homme du millénium, le vieux qui assure, le vieux qui assume, les patrons vendants, les fantômes. À cela qui on a vraiment pour nous. Mais au moins, on ne peut pas boucler cet élément sans présenter des coucous à ces jolies demoiselles. Mon kaya mon panzi na koto yo sala penza malamu. Lexa kitsango koto yo vraiment balobi même na lola kutu nzamba la yemo rote mo ba anji bazala kotuni Gabriel ba soki no so malipa maroya na e otuni anji Michael yeko tunzinga zanga raté toutes ces jolies demoiselles tous pesa bango une minute en tout cas Anya je ne sais pas ça c'est une sélection chorégraphe babi ngoni casting et seulement qui po bango bazo accès ya roya mpini na oto ndengini ni mbote mama mbote cette jolie sourire bako zela bayi bas c'est zo provenir par nani Charlène Chautang, Charlène Chautang. Zanani nakata Anya Dance uzosala nini? Bon, nakata Anya Dance, nazo jouer rôle belé, donna partout quoi. Naza côté nyonso qui pété, tous en la danse, tous en la mannequinat, tous en la hôtesse. Non, je vais rôle belé. Non, bah si bah sangane bah beauté na bango bah bon mais mon kuna place bini bozi la on va dans l'entreprise védique donc yo zila kuna tika osomutu yarani na Anya Dance ko yele ka sopote yarani ko investir. Mbote mama? Oui, mbote. Nga Philo Sambia nga ndiye naza responsable pour na mannequinat donc. Responsable et mannequinat en tout cas et nous c'est un côté prophète Yapo déjà sa taille témoigne ce qu'elle fait ici Sabiso en un mot c'est quoi le mannequinat vision perspective d'avenir et anini. Oui, en fait, c'est exactement aider. Donc, tous les locatos tchamoué le romoro boé, katia ba fi ba fio bazo sale le roté. Au lieu que ba traîner donc y a un autre locato tchamoué le romoro métier moro boé za la katina bango quoi. Et y a un des. Bah bezaka système lutte contre les gasopo. Bino bazaro kini kuna net car les gasopo kufi nango veut dire liebo Grévi fouti là, ma place en yango bisika bien otika mon parce que mon yango ke penza na e balete ke pe na mai suki nini te veut dire entreprise ko sunga bande ko na biso. Merci derrière la caméra, c'était encore et toujours Olivier Divididi, les chocolats chauds. Oui, on a été assisté par la lumière qui éclaire dans les ténèbres, lumière Chizubu Mama Colonel, la femme du millénium. Devant le micro, c'est encore et toujours les vôtres Biolo Belcam, le défenseur de tous les animateurs. D'ici là, portez-vous bien, nous portons rendez-vous pour les prochains tournages. Bye bye.